www.potonapoto www.potonapoto na ndenge nini Mère Mila pe akamwa parce que Mère Mila mitungisi makasi pona sœur Marie Misambo na mima wetu baleli na degré mo bazobenga botalatala information ndenge nini faut dire mayema ndenge moko mais na habité pas plus les presse na nous impression les années na ndenge lekine émission tala lelo ouais impression makasi Julien parce que moni yo tala makasi na habité poto ça diaro ningana moni ta na esabatu ba comprendre acheter donc poto ça déjà ningana partout dans le monde bazotala biso na minute wa pour ba comprendre réalité ndenge na niveau tozo le lasco Marie Misambo parce que mon sœur Marie Misambo il faut le layer na degré mo faut pas comprendre qu'il faut le layer parce que ça muta sale belé parce que Julien na sœur Marie Misambo za mutu oyo ngai na ndayo kotoyer parmi batu o bazana ba témoignage ya Marie Misambo biso toza ngai na sali ba publicité biomba na Marie Misambo to ndara biomba ngata Marie Misambo azova na Rigini na parc Virunga tozo kende et pas sœur Marie Marie Misambo dernière fête a uti ko salisa oya yamba yi batu réception nga na zalaki batali biso na ba photo nyonso na occasion bon zaïga ya sali réception tombaki na ba champ de vœux ndega zara osura bata omoni bato bazana moi un franc balinga moi ba biloko ane sala bato mso ya passe ndé pété ba conseil sango te vous comprenez donc biso za wa za ser o nga linga makasi la preuve n'est pas nanga soki osui témoignage pas nanga nga so na zo la mukanda una nga bato bayeba ke na lamuki so ina che musique nzemba liboso na banda nango eza nzemba Marie Misambo monini sapenga mantwaka parce que batutu balinga Mère Mila bango tu balinga rapper Mère Mila balinga rapper musique ya sœur Marie Misambo Mère Mila pas sepela na mima wetu bon nina wetu faut pas sepela parce que nga nzemba liboso na linga pas Marie Misambo parce que te yangai ate yanga penda parce que ba biso ba msuto zo ba chance belete ya okebe église belé mais à travers ba nzemba Marie Misambo toyo kaka et puis ça biso ba normal Marie Misambo maloba moto kutu ya mokili soka pesi eloko sengi merci bongo kolo ya pema opesi nini exact message mo capteur parce que na minute on est aux aboy awa nana grand prêtre ba prêtre Andrea de Londres zomba moi sabita za soit pesi ya $50 na sengi merci mais peut-être soit pesi ya $100 na sengi merci mais na oke penda kubana meli masanga na zupe ta osenga nzambe merci te même ta pesi ya pema na même pas pesanga exact ba message mo apesa biso photo comprendre to uta ba prêtre yo ba prêtre mso allô ndeni Julien to bete le code ah merci prêtre parce que mta pesi au paiement zomo na message appelle ça Marie Misambo yemba nzemba sena et puis ayo bangisa nga su na vie kwa lobi elo moko était na famille na biso uzompan abi ngayo nazali reconnaissante ensemble makambo salela nga ya minene papoyo na uti na libulu ya masumu abimisinga esika nazalaki ya liwa bimisinga mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kotanga pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe uzompan nana kopesa nga loboko moto na oya nakanisaki libota na ngai kosunga nzo epesa da kanisa na libota na ye erosunga me libota ne pesi ye mokongo zomban ngana okanisa lo wa mère na biso bela bilanga zomban akosunga ma apesi ngam zoma ba bilo ba message na opesa donc azayi ser moko ona oye baté na minute malgré moninga na tele mbona zolo baboye bana mikili bo talanga esa nga pasi Fredi Mayemba pe aotala yo Mère Mila bela dinganga pe aotala parce que ye mambo o azomi tungisa ngoma kasi Mère Mila bela dinganga Mère Mila bela bilanga Fredi Mayemba yo mambo oyo na oloba na ko sate omoni ngane na bo moni mwasi nanga ana grande sœur na ye moko asambela makasa kendaka prière tonga midi pourquoi ngana seka parce qu'on a reconnaître ye na nze moko Marie Misambo barake oromona nga chaque jour na kate église na okombolo ebite o nini nzamba saelanga ola sai na sona okia ce qu'on a kanti mama ya mwasi nanga donc ça ba bilo ba message pa nanga ebele zombwan donc la sœur moko fallait to lela eboye to la sabango bolingo malgré ba bibiso za la musique profane ne balobaka na ebite yo mpona yo moni organisation ndeni oyo tono pe lisolong to moi ma organisation na eso Julien totika l'essentiel to kundi sœur Marie poto boy na sima e banda Holanda batu Holanda batu oh saka lobi mambe ba Holanda bisoti
totika na biso toloba oyo yo munoko fort bonga so na bandia na bino pe na dadi mola yo Dubai pe Dubai kokota na dadi mola te dadi mo za mwana muki ayebi Dubai te ayebi yango te azaleki na ngai zela to kena kokota bana poto ba ya confondre zela ke tona ba moisa bisi ate azama sana ngai porte parole yo kana loba na yo loba masa na ngai porte parole kokota ete nga Dubai yeke na ngola na héritier kokota Dubai te mundela yebi te nga muntu omoni nga mundela apangusela nga toilette mundela tanela nga dra ye mundela yebi te avion ya ngola eza avion ya poto te ngam na yebisa yo Dubai eza Afrique te kokoti na mambo te yebisa ya ngola Dubai eza loko mususu immeuble le plus monde va dans Dubai kokoti ta kenda onto kokoti na makasi batapo bakanisa kenda yake na nga ngola Luanda ba utoke na hérité azande konanga leki na nga na ndenge ya ancienneté na ya na ye tonga na bana maison mais ya za maison merti zompa tonga na yona isayo te tozokena na ma otie kombo na ye tonga papi le prince na bande pa wera ya zala kate ana talanga na ndaku zompa ngana pesa wera na pesa nini oba ganga ka o wera sonic ba wera lo chibiso to bimisa ngana Charlie Balaka e wana zala kate ba biso to tolongwe maison ne ba ye na sima so maison mère aza moninga na ngai te na ndenge na ancienneté na za ya na ye koloba na leke na koloba mamba voyage ko tanga na ete ya utangola ko te ba Dubai te wa ba mbo biso kendaka ba jiman zomban ko ko tete aza masa asa musa monanga mais ko ko te na voyage kenda to ko te na voyage mundela yebiete e ama mundele fa yeba yo omoninga mundela yebinga passeport na nge tonda na ndenga ba voyage mundela yebiete sola nde ba mususu mais na comprendre nga ke bo comprendre mino ke Freddy Maemba quand tolobaki na comprendre ke mutu azaka mutu bokoza ne pebe melo be memi on pe na bande musu bo comprendre na bozo te utaza mutu te yoka twana ba boss lo mo ba boss Moïse ba vana ba Londres ba enda ba Jubek zompan asana ba kisasa zompan moni ba Micho bozo zompa tozana ba ba Brazza to vanda to keda abaebi qui est papi le prince on va tomber ta ba porte parole ko tsaka batu musu na buso bate tango obenga nga porte parole pona yo siko batanga so nani na bitango obeta so papi le prince il faut tanga maman Sankara il faut tanga maman Blaise Elema il faut tanga Zobozi il faut tanga ba Mosaka il faut tanga Roger Ngani po biso to sala yango wengende mtebimisi ba porte parole ezalaka nango te wenge napona obe pi Roger pas ané pété pi Roger tanga na za maison maza mwana manza mankoyi ngam na yebisio ara mwana manza mankoyi ngana maison mais yazaki fan mwana manza mankoyi après comme une opération d'organ après le lot a comme porte pas na sima na nga azalaka te obeta maso na nga ite tuna nyo to na yebisa histoire pour moi ça na solo ba mutakolo bananga il faut ça mbonzo so mbonzo vandi awa wana quartier la tête wana mutu mo Zobozi okofa boka petit na Zobozi ba petit ba lembi ba kani ba lebu deux blanc. Ok, pas de fomoni mbonzo centre-ville. Oye na BCBG omoni Blaise Elema. Mosaka zawana na zomban. Oye na maison omoni papi le points omoni Sanka omoni King Tequila. Omoni ba vena so ba Gilles Massa. Ba Charlie Balaka. Ko beta ba so ba to ba salate ba yena sima. Mais ça la bon loko ba na sima ba sa soute. Ko ta ba yena sima ba sali nini ngana koloba ngai. Ba to tu ba ya. Yo saini. Papa, ngai na minute na bano keno na liboso. Na histoire qui porte parole. Yango papi le points aza reconnu na mboko nazo chance repesa papa na biso Kabila mbote boye tant tozi ba ko omoni tant tozi ba trophée ya tozi ba kora hein tant to remettre ba trophée pas président de la République ngana zawana ba monanga toke ba Brazzaville na ba FESPAM oya ba démonstration kuta suka ba 2003 toke ne pas ba papa sa su to pesa oyena na comité akomona ka yete to ite so ba kuta mkoni ozompa soki to longwana ngai na utokene ba Dubai ba yambi ngai ozomprendre na kenati epa omoni prince Bill Martoum wa uti ko kufa prince a Dubai uti kufa akufi nga na uti Dubai na yede sima po ya kufi bayambanga na kena bachanga na royal prince ba congolais ba kenda ba yebi yango na vanda na bamboka wa ba charge ya cité ba patron Moïse Sabisa yebi yango boss akenda akuna ya cité nga bayambanga epa ya omoni mama restaurant mabia na Dubai ba congolais tout ba arrivé à papi le prince nga to kenda ba Brazza ba balata ba polo na nga toza ba niveau moto to beta masolo ke nga na muto yo nga na muto mais on dirait yo za on a pona ko boya ka ko boya ko yebe mais
tout le monde musala pe na TV mabo papier le poste le ki alobela mambu ya Bickinton mama Bickinton ba ngo sumito comment ka soto ba ba ke non papier le poste azo boya ne ka te ko boya te parce que to na tangi Roger Ngando na boyi na ndimi Roger Ngando ko tanga bango nyoso ka pona ni ko tanga batu nyonso tout te nazo tanga lo ba pionnier o tozolo bake to nazo tanga Sankara muto ayebi ke Sankara c'est un guerrier na Greco-Romaine Sankara d'écoute azali to na tangi Mbonzo Centreville ba yebi ke guerrier to na tangi Zobozi Zompa ba yeke guerrier to na tanga mutu wa Mosaka ba yebi ke guerrier to na tanga uzokompa na zo boya te na zo ebiso ne histoire na histoire mutu azate ko kota ete mutu azate ba legi na ngalo ba ngalu bidwa ba yebi to ba ngalu ya te ba sala ba clip ba nzembo ba bindombe na ba petit so ba siska est-ce que ba to ba zalaka est-ce que ba yeba ka bureau ke maison même zaka na galerie la fleur siko eloni sai pe lungo siko maison mais orchestre munene okei kokota na orchestre ya mwana ya Weranson okokaki na puissance ya ba Sankara wana to zotanga siko to ngai to na zana okay za pas porte parole pas omoni ngai ata ba Moïse Sabiti ba yebi ngata on na maison mère Sankara ke poto depuis Sankara na poto tina longwanda zonga te parce ayebi ke na guerrier mo papi le prince atika ya obunda ko longwanga na longwanda ti lolo décimé après Sankara ba on a blessé ah so to beto no moye koma mambakala na déclarer ke ngana déclarer makambo na longa wenge pona monib na beta mona te yebi so to bande ça sous mabe na mso batu suba ibete zombwan na longa pona fe na ngamo ni production na lobango monde te eyebi yona ni to bandela ngo sous te to beta sko mambasika ngana ni to beta le poste des benga nyama na kombo na e so benga cheveux bem lobobo ba bien za na Paris so bo bengi méthode mulenda ba bien za na Paris so to bengi peut-être ya Willy Mouchen ba bi ko damboka so to bengi Moïse Sabiti ba bien za na Londres faut tcha mutu na place na e zombwan ndai ba gocha masko ba na Londres et ateke muto azara mais Milan pepela dinganga kaka na kati ya Londres c'est que bana ba koli na Londres ba na kimukolo te ba na système te ba kati lo pango et puis ba tindie na poto zomona ya lo waso eta on ba biro baza so tu bazai na mwana mvua ba yebi o ba mimi tonga ba kati lo ba Angel Muswahili zomba ba mimi tonga bazana zomba ba Boris Lukusa ba Michael Angelou na kati ba Bordeaux ba yebi mambo ba venanga ba empereur JP Lumbala ba yebi to beta li solo normal solo siko ya Bickinton disque masolo disque za ndeni siko to beta no li solo pour disque ndezana disque na nezate parce que to larguer ka générique mo ya Umela Umela zayi parce que moni en Bible le baga on va Bickinton on m'a mis sponsor na hier te ta sponsor nem de mo beta na bien on va homme d'affaires na bien ba cop na bien biso to luga na vie poto bonga mutu mota luga po a CBC atayo o luga na vie po bonga au moni Bible zo ba biso car Dieu a aimé le monde et a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait vie dans bondas éternel donc Bill atala que des grands alaki menacé na décembre oh Bill neto koyoka nini otie ba fanatique nini yanga ndimaka atinda ne fils ka générique wana ezana après 2016 on ne ba so disque so senti que message ça peut capter na générique wana des gars Umela ayebisi bangoti abike alobi ke tangu ngana bandaka mamani yasi batika koloba ya bila sanan tangu na bandaka bangwana ba yoloba nia baza ba fine nga baye na ndako papa na nga ntone po bafula bango lokola nga bil mais lelo sikoyo baluki grande habite vraiment modèle fait nous ani ndengo de émission tala lelo na ba tout ba talo partout dans le monde ba ba retenir nini na part ya Bickinton émission tala lelo na ese ba na poto ba tala ba retenir que papier le point yo après longtemps au monde na ba démonstration nga yesi na komaki mais na ebike bato belé na miki ba na besoin nga batenanga bateso bakomelanga ba WhatsApp ba Facebook papi le point sur rose émission mo boté mais na solana de façon que ndezana il faut bopesa nga pene na poto espace à papi le prince 1 heure de temps explication démonstration ya nini na ça ba vérité ba vérité à démonstration ya makambo na solana na so de silisi donc yabo za la calme papi le prince yo na minute to na mamu auto ene ko la serre mari misam c'est très important et ça sert na biso que son en repose un peu nzambe si de azoide amu motema na e akei déjà malamu ndeto vani awa ngana opesa nga ba mbote na bato balinganga mais na yeke bato balinganga parce que bazolela po ba capter nga bo betanga na plus
Nebiso est en préfixe à 248 et pas Nebiso est plus ya Willy Moucheni. Nasi Batou Bayebi, code Mboka ya Willy Moucheni 89 99 55 194. Donc 089 99 55 194. Moi, 2-3 personnes à Baotalo, PCB Madame Bote. Ça peut battre Internet, c'est un engagé à porte MDD Business Fisso et tout coup. Représentant valable panneau solaire na kata Mboka au MDD Business. Na pesi grand frère propre. Wala on a un complexe avion. Moutali bossa même à Dubaï. Honorable Timothée Chimanga, le petit Sarkozy. Diable, yam talon complexe avion. Nous avons reconnaissant la part mangai. Avant la planer la première. Ah la première. Indice na quoi wana. Wana ça de fait ka charisme. Na pesi ba mbote na vena nga empereur JP Lumala na robo sana ete. Na kei siko na Brazza. Na PDG Tolem Mongo. Na zongi ka pas PDG Tolem Mongo na moni maman destin poké. Na kesiko poto. Est-ce que na bomane ba Moïse Sabiti. L'on ne vandi ce que otala. Ba staff langa tu ya mikili. Na yé na minute archevêque bem lobobo petit na okitoka lo na Paris kangage. Maman Yvonne na aner yobi aginezo kende. Na Zuisko Mupanzo, na Talisco côté Boris Luku sa chinois noir. C'est quoi qui boit belle dans l'année. Vous êtes fait un lobby. Fait un lobby. Vous êtes bébé mouché naza. Na bana nanga na papa na fatu tala yo. Bébé fatu aza on appelle ça ndoya maman nanga. Ben mouché ni moi na mi balé mais on a bon leader des leaders Léon Sibonga. Vraiment ndeka Ajezara. Ba mbote musuze fo yo moko. OPC la ngapo na ngola to yebi ke ba grevi futila liebo matita to yebi dia ba chic bazola mais mingi fo ba ke guerrier na mboka oyo eza Papi le Prince eza Sankara de Kunta eza Mbonzo Centreville eza Zobozi eza Mosaka eza Blaise Elema eza Roger Ngani batu na pesi yo bango wana onyo tu wana otanga ba guerrier te ba bundi te po ba bunda te to musique biso obeta ma ba wenye gi awe na jibe bango bazala te ba musique a facilité soki pe le ba musicien tout ba longa na ba orchestre na bango te banga ba ko porter parole te pesa merci na wera le lo faire longwa porter parole bima merci na Kofi fallait longwa porter parole bima merci na nene ba ba Kishinjora moni ba combattant Kishinjora comme né des leader a comme dans orchestre alonga il porter parole zompan donc faut dire merci na ba leader oyo basake bango babima mais biso bima tant makambe bandi. Merci beaucoup Papi le Prince. Quand nous sommes au Tugoye, Baming au Bébagité à travers Papi le Prince. Un grand merci à Baïnoso. Mère Bella Dinganga, Dingangaske. Les langes sales, c'est là vers famille. Yomo Yebi, Nina Lingina Loba. Donc, le message on a yémo mtaï bien moi. Yémo accompagne Mère Bella Dinganga, Dingangaske. Les langes sales, c'est là à famille. Donc, on a payé Mbote Nami Mawetu, Bella Dinganga. Zonga sous Mère Bella. Freddy Mayemba, Moïse Sabit, Aquarum de Prince. Donc, on a payé Bambo. Surtout Mère Bella Dinganga, Milan. Hein, les langes sales, c'est là vers famille. Donc, merci beaucoup. Mère Mila comprend des cas. www.potonapoto